Merci beaucoup balandi océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba. Oyo ba misana ko na chaîne na bangoni na Sabino chaîne oyo ezali chaîne de libération chaîne oyo ezali chaîne oyo et pe Sabino d'information ya solo pe maïman sezo les kana mboka na biso Congo océan du Congo bino bato bo s'abonner na mtebo ya ko s'abonner na chaîne na bino océan du Congo bino pe bato bozala posa ya ko soutenir océan du Congo. Vous soutenir biso ba numéro ezana bo benga na ba prière na makambo so bo soutenir tout le moto ya c'est pas ça quand c'est comme poto za combattre na makambo belé donc na musunina esprit pe ba combattre biso ba tout no océan du Congo bo sambela rapona biso bo sambela pona cordon buino mumbenga bo sambela pona maman océan bo sambela pona l'homme puissant kabuya bo sambela pona gwa ngoma bo tia biso na mabonde libo tika biso te nega na yepse ki bino maman océan azabongo malade ba prière na bino disungi na bino na ba prière na ba wat na finance ikosala ki to sunga maman océan azaki bongo l'hôpital et ndenge na epse ki bino l'hôpital banda kulala ba mbongo ekoki penda te po yebi na biso na Congo soki zola na l'hôpital ozana mbongo te le jour zola na mbongo zo bakisa mande to yaki kozongisa ye azabongo na ndako o ozana posa ya kobenga lisungi na yo benga ato zui maman océan te pote msu ba téléphone na ye ezozala bongo azoyamba te poso ya lali ba batika yaza na repos obengi ata mwana mboka bwino mimenga ye ayebi ndenge kaka akosala ndenge nini akogide bino ndenge kosala elelo kabuya ba pusa mosakoli na kozwa kaka ta moke ya koyebisa bino maïman sozoleka na mboka na biso Congo bandeko Congo eza na pasi tokosimba makambo oyo etali insécurité tokosimba mpe makambo oyo etali mapunami Congo eza na pasi peuple congolais yo mtoza libanda to na kati tolinga Congo to soutenir Congo na loba ngo cette fois si pe na loba ngo chaque fois plutôt ko loba te ke makambo ya Congo etala kanga te makambo ya Congo faut etala biso makambo ya Congo faut etala biso Congo eza mboka na biso soki to boyi makambo ya Congo to lobe etali biso te siko makambo nini yo kotala po makambo ya Congo faut etala ko boya makambo ya Congo etali te faut etala na kokende mukela makambo etali sécurité nde na yebisaka bino na mekaki lobi kotambola kokita na site koyoka information na yoki bayimboka ebele bayebiso nga lobi balingi batia lisusu couvre-feu Congo gouvernement place bakonzi na biso est-ce que bolingaka ba peuple congolais est-ce que bolingaka Congo est-ce que bino penda gouvernement place to bakonzi ya Congo est-ce que bolingaka biso tango bino boya bolobi ke tozotia couvre-feu nini o couvre-feu ekoporte na uta kosala émission te kokota na lobi eza ba makambo mususu bozosala na mboka oyo ezosala un peu bien te na pesa ki exemple mona lobi papa banaka kosala te azui musala est-ce que mbala moko tango azui musala ya kokende mama moko atia ba plafond asoma ba écran milai asoma ba écran plat atia ba couleur to nini te il faut nous connaître libumu abana supposons que vous avez besoin de couvre-feu de couvre-feu lelo est-ce que insécurité to bazo enlever ba to ba enlèvement ndenge zo sala est-ce que zo sala makaba na butu enlever zo sala matana moi ba enlever mutu atana moi ba botoli mutu sec atana moi ba sali mutu mabe et ça la makaba na butu te pour que même c'est que besoin de couvre-feu le so babi que beteli biso couvre-feu transport na Congo eza passe na Congo nzele zate outi musala olongwe 18h moya koma ndako 22h pourquoi embouteillage na nzela alors bino bobi besoin de couvre-feu et ko banda bongo 21h et banda aussi la 9h est-ce que on a besoin peuple congolais tango boloba on écoute boloba que peuple ndeto yokaki bolobaki le 30 dollars kokita le 30 peuple congolais kolia bien le 30 peuple congolais ko vivre le 30 peuple congolais ko sala bo on écoute makambo bolaka ki peuple to mona ngwe sala kasi bino bozo ko promettre peuple ko lobi ki tozo tia couvre-feu est-ce que couvre-feu ne peut sa solution na mboka to pokang batu mabe na mboka faut bo tia couvre-feu et na mutu sa bandi avant pendant toute la journée azampiaka
nakomi 19h akomi 20h azwi cop abimaki obeta mwa mutu na ye ayebi ke nande nake 20h nabeti mwa cop na nga na koya kozonga eza mutu mosusu ake mosala depuis ntongo afandaki eloko eza te bakomi ta mosusu 19h 20h mwa cop moyele ya mwa moke ekozwa ye ta mosusu ta ti 21h ti alongaka ndako azongaka na bamutu ya transport akokoma ndako ta mosusu ba 22h ya ba 23h yo sikoyo olobi otie couvre-feu est-ce que couvre-feu wana ezali eloko moko eza important mpona bacongolais na temps oyo ntango peuple congolais azosouffrir bakonzi ya Congo bolinga peuple bakonzi ya Congo biso ba peuple congolais toza bayini na biso te toza bayini na bino te plutôt toza banguna na bino te bolinga biso boyoke na peuple congolais wapi ntango naoloba likambo ya sécurité nakosenga na ndeko gloire video asukisa wana suka émission na wana tia wana kazati me atia wana suka émission na ngai video ya sécurité oyo boomona akotia wana suka émission na ngai ntango boyoso ba décision ya koyebisa ke bobi totia couvre-feu bakulu na bamoboto bati biloko ata na mwa ozoleka boye pia balingi so richek babotoli yo nyonso wana eza nini eza en cadre de sécurité mais bino lelo boyebisa so obi ke bozotiela biso couvre-feu ekobanda bana 21h ti 9h nalongo na makambo etali sécurité nazwi makambo oyo etali bapoliticien na biso mikolo euti koleka tomonaki mwana mboka Martin Fayulu Madidi na secrétaire général ya parti ya Moïse Katumbi na Matata Ponyo na Denis Esanga bakenda bongo kokutana na président ya CENI Denis Kadima oyo basololaki eyebi bango est-ce que na masolo basololaki na kati wana eza mpona baintérêt ya biso bapeuple congolais président ni Martin Fayulu nauti kosala émission moko boye nakumisi yo natio na baplace oyo okoki kozala na bike yo ozali président ya peuple ya bapeuple congolais oza l'homme du peuple oyo peuple apesaka motema oyo peuple alingaka eza yo ntango lelo bokenda kokutana Denis Kadima yebisa biso bapeuple congolais nini oyo bino bosoli na peuple na Denis Kadima est-ce que oyo bino bopropose Denis Kadima andimi tonde bosoli na Denis Kadima élection ekozala ekosalama na ndenge ya malamu to élection ekosalamaka na ndenge ya mabe to élection ekosalamaka ke moto oyo peuple akovote te moto oyo peuple akovote yenda akobima oyo peuple akovote akobima te oyo peuple akovote te yenda abimi to boke kosola mpo bovanda bosala dialogue mpo tolobaki dialogue na Congo ekosimba lisusu te badialogue esalami mbala na mbala Congo ezokeye liboso te lobe ezalaki le 30 juin tolite kofete soki 64 ou 63 ans indépendance ya mboka na biso eloko nini esalami eloko nini esalami ke Congo ekeye liboso eloko nini esalami ke Congo etamama liboso na 63 ans to 64 ans oyo indépendance ya mboka na biso Congo eke wapi Congo eza wapi bakonzi ya Congo bolinga bapeuple congolais président Martin Fayulu oza l'homme du peuple vona oyo eyokanaka beta mbele mpo bapeuple congolais oyo bosoli na Denis Kadima yebisa bapeuple congolais nini oyo Denis Kadima mpo mpona nga nalobi kuna Denis Kadima bato oyo basala osola bango fo sola na biso nde peuple noke bino bapoliticien fo yoka nde peuple biso peuple tolobela ye mpo biso oyo tutofotaka biso nde towa bakonzi est-ce que oyo bino bosoli na Denis Kadima eza intérêt ya bapeuple ou intérêt na bino moko yebisa bapeuple congolais nazongi nsima na ozoli makambo etali ya ndeko na biso Adon Domas oyo azalaki bongo na kati ya SID papa na nga Adon Domas honorable nasepelaka na koma na yo nasepelaka mpe namonaka yo oyedaka mpe baorphelin osalaka badon babiloko ebele meloko ezopesanga mpasi pourkoi oka mutu soki alongwe mpasi azalaki abimi aye libana il faut créer parti politique lelo oyo siposo soki ozalaki na 500 parti politique tokomi na 500 parti politique ya Adon Domas ebakisami nini oyo baparti politique ememela bapeuple congolais
on décidé pour que moi na Martin Fayulu m'a dit dans le bec que ye aboko kenda élection pour ayebi que accompagner de Félix Tshisekedi ya wa seli que ye on décidé bon nga peuple si ko tango le on décidé wana quand on est aux alliés là et ça quand les bon le va pour la peuple to que il quand OK quand relia to que quand pour moi pour bunda la peuple pour bino bobo ya ba palissade mais na kuku to ka to yiki ba ozala bino ba palissade bote kango boyoka so ni peuple personne na bino zo ba palissade te et lelo bokabo na moya mboka Martin Fayulu m'a dit OK ko créer parti na mboko zo kende wa pourquoi ba parti politique pourquoi on va faire na très quand on a politicien na créer parti politique pourquoi bino bo créer ka ba parti politique pour porter le bisoni pour ça la bisoni pour peuple congolais bénéficier nous dans la parti politique au bino boke ça pas OK au sasi parti politique non yebisa biso parti politique au service au Rosala na opposition au Rosala na majorité to Rosala wa ole motema kaka bo simba le boko na mwana mboka Martin Fayulu didi ndebo banda ko bunda ko mana ba peuple na peuple plutôt na yo lingi on s'est décidé OK ngamu na mususu peuple congolais partout aux alliés to ninga Congo na biso soto bundi pona Congo te lobi to ko sima mutu soto lobi pona Congo te lobi to ko lela on va promettre que biso ko sala le 30 juin le 30 c'est le cas qui toi le premier donc bisangani nécessaire dollar ekiti est-ce que dollar ekiti peuple Congo tolinga Congo peuple Congo to bunde Congo bino ba politicien on besoin na souci à peuple bino ba politicien on besoin de kanisimo ko na peuple bolinga biso na solo bolinga biso na motema boko sa biso te bo trahir peuple te Congo est comité à libération eux habitants nzambe politicien on ko sa peuple azolia na 4 pour la bloc qui a 4 personnes entre qui va nungu mususu mais na koloba biso no sera du Congo to bo maraté na oki na bloc à 4 ya mwana mboka Martin Fayulu Madidi Denis Sesanga Moïse Katumbi Matata Pone na 4 na baba lobi moko sana na 4 za traître na koloba mikolo za ko ya boye ba yi no sera du Congo to bo maraté vérité te même ça le sera du Congo na kita biso to kita to na ko luka information na 4 leader wana na tangeli bino ba lobi moko za wana na 4 aza traître na bango 4 wana na ko tangeli mikolo za liko ya boye ba yi ba politicien congolais bolinga ba peuple congolais zo souffrir kolia na passe insécurité pe yango engindi isusu ma ezate courant ezate okoma bini fo benga mutu na telefone tuni aske courant yaki tobima nzoto tobima bilamba tobima na manzela toke misala bilamba chiffonné moi représenter ça pour courant ezala raté na balobi ke courant eza ya biso na biso moko bakolo courant tomonaka yango te courant délestage courant boye apo bino bozoya po boyebisa biso makambo ya kovanda na Denis Kadima esi boyebi est-ce que oyo bino bokoyebisa Denis Kadima akoyoka bino est-ce que oyo bino bosoni ya Denis Kadima akosala oyo bino bolobi Denis Kadima bengisi bino 4 est-ce que oyo bino bokosona ya Denis Kadima akoyoka bino est-ce que akosala élection ya malamu eza nango kaka mascara ape toyoki mwana mboka Félix Tshisekedi ake Braza eloko nini yake oluka na Braza akeye koluka papa Sassou po abenga bino bosangana président Martin Fayulu Madidi so nalobaka kombo na yo mingi mpo nayebi ke biso peuple congolais na 2018 ovotaka yo président eli Sambule musu bato bayembaka na elema ligne yanga topolaka na Sambule ebele baloba yango na munoko me nga na mama osi Sambule ebetela biso de 8h ti 12h tokenda osala mosala eteke bapandisango me tokomi bato tokomi lokola oyo babengaka nini batémoin tokokelandela Martin Fayulu na centre oyo abimi na combien Martin Fayulu na centre oyo abimi na combien
yango mona toloba makambo ya président Eli Martin Fayulu Madidi alors qu'on trahit le peuple était oh bosolo na président ya seni lobe la peuple congolais yeba nini obino bosolo linaye message au ni Denis Kadima pesio est-ce que à cause de l'élection oh rozala intérêt ya ba peuple congolais toi à cause de l'élection oh ezaka intérêt ya yena na batundaye yebisa peuple congolais yeba et puis yebisa biso na bloc à 4 bozali traître nenani pour si toyoki déjà ba biloko yebi madaya na CC traître azali na bloc à 4 na bino yebisa peuple congolais na bloc à 4 traître de ya nani pour peuple yeba pour te limiter makambo esalamaka na lamuka ezonga esu lelo na bloc à 4 oh peuple apesi bino maboko oh peuple apesi mutema apesi énergie pour nous soutenir bino na bloc à 4 alors très trop ba déjà na CC très trop pour na lamuka bobombaka nyonso ti na suka peuple oza kuka wakwe alors ngo déjà yebisa biso te ba traître na 4 to tie musika ya biso son excellence Adolphe Muziti yo pe le 3 OK kutana na Denis Kadima so bakutana Denis Kadima pe bosoli yebisa ba peuple congolais ça la conférence yebisa peuple congolais to rendre ko so poto ba bimisa ba lise mabe o sa ki conférence et bibi le lobby alors yebe tango kutana Denis Kadima le 3 lobe la biso peuple congolais la ni lobi no propose oh Denis Kadima proposer bino ni bino bosoli na Denis Kadima pour te dire bino politiciens congolais oh les intérêts na bino bolo raté mais ceux qui ont intérêt na bino te mangu boya mangu peuple bolo boya biso ni no boke so la Denis Kadima pourquoi Denis Kadima tanga sala ba bino na benga ka bino te mais ce que tanga moni que comme na suka ba bengi bino ni ne ba proposer bino bon il y a dialogue ba les gens na bino alors tout peuple congolais partout zali tout simba loboko na loboko tant les intérêts à kofinga te les intérêts à distraction te les intérêts à kolinga mboka les intérêts à kopesa makanisi pona Congo ba vrai congolais ba vrai patriote ba vrai patriote plutôt bolinga Congo 64 63 ans indépendance na biso ceux qui 63 ans 64 Congo kiwa et là on est changé na Congo rien ne change il faut changer te to quel liboso te to zoni simate parce que to telemi kana wana vous s'abonner au Océan du Congo Santa Maman Océan toujours eza bien te et on besoin na ngai na mwana mboka bino mimbenga molobel na bino muto a chevine na risque pona koloba pona mboka toujours le capona kopesa bino maïma toujours le kanamboka na biso Congo vous s'abonner vous tala émission vous partager Maman Océan so kozonga la bino mikolo na nute atana mpenda na repos alors on va la bino to kotel mikolo ezali koya bye